CongoDialogue.com. CongoDialogue.com. Et voilà, une fois encore, merci Nabana Poto, merci Ming Ming Nachiko de Holo, prêtre responsable. D'abord sanité, je sais pas, dis donc, prêtre Nanenga Osaranate, donc bienvenue encore une fois dans l'émission Nabino découverte. Au Bobo, on a beaucoup de rangamo, na zawana, na sala agité, boy, baba actualité. Il y a musique, il y a ballet, il y a politique, donc actualité, bien sûr quoi. Donc à travers l'émission Oyo découverte. Donc découverte, car on a lelo, tout ce bête les solo ya vivre. Pour calater à Wada na mikolo rotanga, tout ce monde a déjà été festivité, mounene salema ya une année, il y a liwa ya papa wemba. Donc je pense que la première répétition ya vivre la musique et salemara et ça qui toujours à travers l'émission au bon monara bolanara bilili. Mais lelo tout ça en pleine préparation et donc beaucoup monde a vive la musique au grand complet donc va préparer festivité au bazo que nos sala na Côte d'Ivoire. Bino mo boyebi masola Côte d'Ivoire nek kuna place masolé salemare et dans la ba soda au ba kufara jour wana na vie elongo bazalaka na bataille. Donc, Ming déjà na minute où tout ça na Boa Vida, Cosma, Papa Novelas, quand on va Mikolo, donc rien à dire. Quand on va aller sans Kobanga. Boa Vida, bonne santé. Mobemba ezama bete, mebanga ta moninga, olati kanga neti, mo ezanga ndeko. Patience nanga enzuluki, conscience comme trembale. Molimo penza tonanga ekomi na ba qu'est-ce que c'est oro mawa wale yemba awa biso ko yemba awa za mamba ko yemba defati so cheli sango yembi nanu po atuba comprendre bo aye. Sans plus tarder, déjà, tout ce côté, déjà, na kata masolong po, ya rozele zati. Tu es bigité papa et ma satiki biso, ça fait plus ou moins une année en haut. Alors, na kata vive la musique, besoin évoluer nengeni, na absence ya papa wemba. Pour lelo une année en haut, ils ont koka ya absence nae. To évoluer chitoko, donc encadrement toujours au niveau mon qui était chef to Shazana, na chef c'est depuis mère Amazon, Madame Viva, bara likolo na niveau mon qui était. Yo so ba chef tosha pendant que tous hommes na confrère na bino mususu parmi ba mikolo bato bazalara déjà ba ve obino beaucoup tara moko d'entre eux aloba déjà que non yene mta kumbela ba faire si na autant appelé comme soko ligne et na lobi to pakola na biso vérité maquillage c'était pas de polémique vous comprenez polémique ezati na lobi na o vive la musique chef mibale chef tosha chef Seda et puis bara likolo mère Amazon. Et bon, on vient dans Bendoson. Bendoson a un grand frère propre, ouais. Un grand frère propre, toujours bundane bitumbelongo, toujours dans le système à Baletina. Baletina, 40 ans, il y a 50 ans, il y a 16 ans. Mais biso tout à Baletina. Un grand frère toujours dans l'idéologie. Mais bolingate msuboke nango sonde ni sonde te. Biso ala mamba oyembande. Tous na ba vie ba kulu tu lora ba vie char. Talara donc dinosaure. Veichar depuis donc tous en vivre la musique avec biso tout okutai vous comprenez papa ichari emsu batu bae bate papa ichari do aza mukolo ya batu nyanso tout bana katsa vie mais ancienneté peut compter mais kasi on a biso papa ichari yé pas ancien oh kasi on a biso papa ichari pour rappeler na ancien 10 ans vraiment collé bena fait beaucoup les attaques ya une année 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans départé 10 ans une année 2 ans 3 ans 4 ans. Mbula kama pa banimanga na bana Firenze kozala toujours na viva oya papa deux fois vraiment bon avis to boy to kotana na katana po ming to betande lisolo ba préparatif pour na voyage bozo sala déjà kala milita pour na Côte d'Ivoire ba préparatif ezo sala manengeni na équipe ba ko kinde équipe o ba vio ba sala kati est-ce que bango pe ba kozala kala na kati équipe ngo ou be bo kinde ka équipe o bino bozala na ve beaucoup fara ne longo. Donc batunyo surtout oyo moni na répétition a lelo bango tout ok na bango tout le monde sans exception donc oyo moni eti ye ati oinga tanglo bakomba batuto ok tangana no awa dans za découverte ah ne place ba oye ba maramutu na milongo liponga déjà na okende pour esprit ça déjà donc esprit c'est comment déjà na on soigner déjà terrain
nakutana déjà na ba Med Bakayoko, nakutana déjà na ba Yves Zoro Junior, nakutana na ba Excellence Guillaume Soro, nakutana na ba Monsieur le Maire. Yokutana na bango yo na kini. Epeti ko kosa bisoko yo na kini okutana na bango ne. Musique est un état d'esprit. Donc des abos spirituellement c'est na pumbwaki. Poto beta kuna niveau muketi. Nazo e bisonde kuna malu. Okanga boye ko maju wana boye ka kombo ya na liste te. Ngabo avi dans les baritos makambo Cornelie Malonga ebi. Sans kobanga na niveau muketi. Awa soko kende to yo lugani. Awa eza batu ba okende. Puis vive la musique ekende mobimba. Do batu nyonso tu ba okende na niveau muketi. Moyena bandu tangelo ba kombote. Na ba ancien. Na ba débita. Na soi-disant soindeni batu tu ba okende. Batu ba yemba danger. Viens au pompon miyeki. Te pompon miyaki ya otikala. Oh, mais yo bi batu tu ba okende. Siko pompon miyeki komi ya otikala ndeni ko. Yepe vive la musique. Miyaki ya otikala parce que azara susu na bisote apema abaki apemi nanu. Aosano ba makambo. Maintenant bino bolongo laki nano annoncer te ka yemo ga longwe po viva balongo la mutu te. Yo moko lo bolongwe nano annoncer te ka longwe mais aokende na biso te. Boche mpanzi retirada ke na makambo awa ya zati yo moni miyaki azata tuzana bendo son tuzana batu nyoso to ba biscuit des écoles ba Bob Jamusket ba chef tosha na ngamo le barito papa novelas moto na likonga au chuba batu ba joka defate ko de ko bongwalanga makambo nde na epsaki yo defate bon vida to betano lisolo to bi kete Papa Wemba grand artiste ya Congo, image ya rumba congolaise. Est-ce qu'on a kata mboka Congo? Ni les a prévu pour la festivité à une année à Liwana. On dirait le zate ou bien ndengeni. Ah, nga vraiment on préféré mko msusu bozo vraiment micro, boche vraiment liboso ya ministre qui tire art comme ça bando betela bino mama solo ndenini ezokende na ba situation ba artiste na biso Congo. Ozo comprendre? On a ebi biso to okende pour que na Côte d'Ivoire basali maman organisation pour na ina na vie beaucoup. Mais ils appellent organisation moi salemi awa festivité mo boye ils a préparé awa mais bino bo pesi privilège ming na oya libanda. Oya libanda bo parce que kuna ba olomba bino bien yango bo préférer oya libanda bo boy oyo salema. Eza ko question bon te. Histoire auto lo ba o. Eza da histoire moi c'est salama ide itanga mede ke that's oyo to zala kuna. Des ATGM sous non oh non ba programme ne se toya ana kine de sima pour nous aider à programme mon boezalaki déjà donc yango moni tozo kende tant to zonga to continuer na ba masolo une année continue to kena kuna to sali masolo pour une année pour ndeza wana premièrement vive la musique a fait prester sur la 10e édition a fait moi et puis quartier où anima mbo esika yemei Papa Wemba tiga ibiso Izo koma na kombo ya quartier Papa Wemba. Omoni ana kinya quartier Monteza quartier Papa Wemba mais kuna na quartier o ba pesi quartier Papa Wemba. Donc lokola ba baptiser quartier on a esenga biso. Ba oyo ya Papa Wemba pe to zala wana. Ozo comprendre. Et puis donc moi festin na ba ninga na e o ba reconnaître valeur ya artiste na niveau 00. Moi quelque part besoin de décevoir pe ba fanatique nyonso pas pour moi bazana kin parce que bango bazangi na posa jour wana bazala na bino pe to décevoir bango te ba ebi niveau to linga bango amoros tumba gisha ba somo trop ba ebi niveau to linga bango vous comprendre biso toza viva yango ti toza na kata 20 mai stade munene bitu wana toza na matonge so bimi boyo koti kulwa omoni Brice Mpangi po mikolo na ovandaka na Brice Mpangi ya ona esi bango biso tozo beta basalo ya ba makaku kolo ozovana naye omona gete sirimo boye kangami fermeture comme au changer ya sila rate zo betisa ba leader forme na Congo na niveau mukeke donc so moni leader mona kata Congo beta forme kitoko yeba ke Brice Mpangi so moni ba beti bila mama kako ba bébé mato mabino ozalaka boye donc afunga melayo nde wana mikolo ezaye donc RB danger kangami ale bo changer lisusu vraiment donc je pense que tine na loba boye donc Jean Roger Finda mokonzi à Grenoble donc azolanda bo avida yeyo donc préparatif déjà dimanche déjà oyo bazo koya déjà na mora ya Côte d'Ivoire donc et pas ba ko ça ba prestation et puis histoire katanaki mais ce qu'on est tozonga siko to continuer na
Donc, festivité Katanara. Katanara. Parce que bato ba mama ke to continuer na on sans ko banga po bato ba lobai trop. O viva ekufi, o vive ekufi. Cornelie Malonga lobaki vive ekufa te. Ko deko bongwala lobaki vive ekufa te. Aimé Sumbule master, JC Katanga les grands babaki vive la musique ekufa te. Et puis yeme ima pour monde so na ochabo. Ton na ochabo. Mère Amazon. Deux fois te mami. Merci encore mère babi mère batika na soni ba yo ka soni. Fula ka bango ke yo a danger. So ya bango ekufa ya biso ekufa c'est prévenir yango moni donc via ke ime mouvement ezwa pepo. Moi le otangi pe ko mère Amazon donc na me ngana ko chuba be moi muke ka ndenge zala to monaki ozo mo ndenge zo ba chuba. Donc to monaki mère Amazon ba yamaki pa le ministre sortant Sami Badibanga. Kaka na cadre ka ba masolo oyo kaka seki na moni paquet mon baby magi ne yango sali kete bo pimwela ngoto ni so na chebwe likolo donc te cheka point d'interrogation bino boyebite le wa yo yebi olobi déjà bato ba yebi kasi ti on a lobite c'est so mikemo menga na bino boyebite oh kasi makambo ezo sala mati bozalaka bo après lobi boko molela lela oh non eloko mo bimaki o mo nne ozolo balelo ngana zo yebisa yo voyage sana ngana zo yebisa yo ngana la mer ngala la mer na sola la mer donc on a bichi toko donc ilo monte o soki ndeni te mer azo sola na biso kitoko pour so mer azo sola na biso kitoko to mais ngape na sala na départ na ke donc ton ngala clair donc ton makambo yeke kitoko mer Amazon kitoko na niveau mukete to niataka bangala na bachitongo na niveau mukete et puis biso na viva mingi oyemba bato bazela ti pepe to bagango déjà so to uti to ye to bandi makambo na biso ya album to adana makambo album bato ba sentir bakunga yango na episode ya ba melomane na nga nyonso to balingaka nga Torante Bedika ba masa na nga lokola ba Bob Bola ba masa na nga ba Rick Nzimbi po mikolo na récupérer ka ba masa na nga ba Cedric Schengen vula ba Trésor Ngira ba vena nga ba Tagi Makukila baya ndonga ya English ba beto bele ba Willy Kasa na ba Sudaf ba José Batessa ozo comprendre na zongeli bango na récupérer ba vena nga ya mabele na niveau mukete ozo comprendre famille Londoletu pour ba biba soutenir bora on a moni pe Peter de Chanel depuis State ngape na moni ba mo Guilain Tumba oya Vicky depuis State na moni ba misala nga les jumeaux les plus célèbres Tony Mbumba na Murphy Mbumba ozara pe na bandeko mibale basi totanga na bango chiki moko nazalolakisa bango pe trop napesi bango pe mbote vraiment donc wana Christelle na Rachel donc wana ba petite sœur propre na kati ya Bella donc wana za kutu yosamba te donc biso ozatona na kini meneti kaka tozaka kuna donc rien à dire alors après ba makambo nyonso ba festivité ya makambo une année à mort ya Papa Wemba qu'est-ce qui est prévu maintenant à vivre? Ouais, album de Jésus, album en mouvement, bah, tu vas comprendre de quoi nous sommes capables, nous les artistes, nous les orphelins. Et aussi, et les vrais orphelins, au bazan ba héritage, il y a art, et ça biso. Pour bawana bana, voilà le volet koufana, bah là bah héritage à malongate na ma musique. Je connais ces bateaux besoin influence. Pour n'en pas ça bah influence. liwaki kutuki puta mwana nzambe pazanga na mokili ya madu toktato jésus pleura po basengi nga ava jabiye nabengi Jérémie 33 telefone eza éteint eli est-ce que papa change numéro po nazo comprendre ti kaka leri komi tournanga angelo tinga na liste noire tope eza perturbation na pokwa na koti le club tina fiesta desade soy bayibi yo je pense que bon yiba te po droit d'auteur ezali donc to landela bango benati suka donc déjà na katsana ya album wana titre d'abord ya album ezanini et puis ba nzembo eza combien et puis ba pesi banani opportunité ou encore occasion ya kotia banzembo na katsa album wana te po na titre na bombi po Kongo ba koma welisa baoma welisa na batitre bato na novelas mais nga siko na yebisi bato ke nzembo na nga influence etake papa novelas les baritons papa novelas influencé Amadou Ememi yo Jabi mama sim mama kamata
Simba. Aïe aïe. Maman, Simba. Faut biso bandi bodé. Voilà. Tiki. Maman. Vous avez biloko na bino biloko ya mboka oyo betela biso ngo na vivre. Ozomona ndenge non? Ozobima libanda po biloko na vivre biloko na toyebi ngo te. Falo kota tama biloko moko bakota batete la. Mais biloko na bino bandi boye nango na vivre. Vive les équipes à monnaie, les 5 sabbats tout. Les 5 sabbats tout. Tout, ote. Ah, là, ma tribalisme était na rata viva. Ote, kaka, le roi papa wemba était moutete là, banzembo fou wemba qui était là, te. Ah, les abongote. Influencé, et memio, et malou. Merci beaucoup déjà petit à petit tout le monde qui est déjà là au chité parce que il faut toujours moins extrait il y a nini tout le monde nini ça va préparatif il y a aucun ça la spectacle tout dans la Côte d'Ivoire alors bon avida tout comme déjà na soukapo il faut toujours moins nombre extrait tout le monde nini va préparatif en ezo salima alors moi maloba souka pour nos fanatiques nyonso ba prêtre nyonso bazolanda biso baza na nord no mo la les contournables Rémi Kilo là batlo la ba ya bijou mobunga ba José Profa José Profa les grands qui simbi yazara mingi na Benjamin Kanza le roi sona qui na Londres maman na mona la Nicodème Zola les véritables londoniens yazara côté mona ba Kodeko Bongwalanga et Fapol Nkoi yazara na Eugène Chimbalanga wana ba viena nga ya kati siko so na koti na Paris siko na mona moko fliki de onya deux fois te. Vous comprenez? Il y a un Guillaré de père triple, il y a Nicole Ngadi Abou Pia. Na niveau mukete. Dans le monde, on a mis Pandi. Na hôtel la maman Ige Banda. Na moni maman Ige Banda. Na Pandi Nathalie papi les autres. Vous comprenez? Yo yebiga niveau ils étaient dans numéro nangeza 00 243 89 10 48 333 00 243 89 10 48 333. On a salué ma vraie chérie Toulisette Bella. Il y a eu un Chélanzi, la maman na Manuela, ma fille, famille nanga tout matimba Mandouzi, papa Bourreau, Hervé le labino, il y a trop. Ma vraie chérie tout balela, boa vida. Récha ma vie à trésor ngira. Donc on a les labino, il y a trop bago bisous. Influence na bino zoya. Donc on va comprendre que influence. Pour y a mon influence et panzima kitati. Et puis na yo moro, yaya na mayaya, yaya na mayaya. Maya na Rebecca Mayaya, na Dorcienne Mayaya, et puis na bébé na biso ya pembe. Silia Mayaya. La famille na ngama la mobalo to beta ne babale mais ara beta fort. Vraiment non petit à petit déjà quand on est aussi ça donc émission to aussi sango na extrait ya ba préparatif au bazo sala pona festivité oyo ezo beta na ezala na Côte d'Ivoire. Donc déjà sans plus tarder, on a déjà un grand merci à Yemoko Francine, mes femmes de valeur. 100% canon rien à dire. Donc je pense que suite vraiment besoin de cette émission. Donc il y a vraiment émission. Alors sans plus tarder, quand on est là, grand merci à Chico Deo, le prêtre responsable. Je ne sais pas dit, il y a Bijou Mobunga. Donc la bonne sanité. Car Peter de Chanel. Fiki Saïdi internet, sanité. Vraiment donc vraiment na raisonné Igo Moulabu depuis South. Vraiment donc il y a eu un quoi. Ce qu'on a nous préparatif et puis on est toujours chlore na ngo. Sanité Jeff Mafuta mon ami personnel. Jeff Mafuta c'est mon ami. Vraiment donc tous appelle Lucia Massamba donc azana biso donc toujours na quatre assistance quoi. Et puis na sanité famille Viva, famille Wemba Mobimba, famille Chungu donc et là Orphée Vivi Binonio surtout ba gros bisous donc voilà. Ciao donc t'écoutes tout de suite. congodialogue.com. Para
congodialogue.com. congodialogue.com.